Matondo bandeko balandi émission Baindo Bola Muka mboto mabota mabino mbote na bino bandeko yonso bokolanda kabiso na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yela lobo ze kolanda biso bongo wana Angola mbote na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso na internet bipai na bipai to meseni koloba manaka ye Baindo Bola Muka ko yako mabota mabino natina seyoko koluka kotongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alati na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto fandi na mabele ye tondankita talantina nesongi anzila mfumu kusuke muzala mpanda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobiange mabongo Baindo Bola Muka tokolikia mikolomie manaka ye boze kolanda toze bongo na mabele ya kimpa vita toze bongo na mbanza Kongo tokomotambola ki lisusu nesongi anzila na religion africaine mobimba poninite molongo baleki ya kimpa vita epaikani kokambe magabongo na ngunza mwese mayunga totambola ki eturuku ya bato koyawa na mabele ya Angola benatina seyoko koluka kosekwisa lisusu Baindo ye bakufelaka wana mbanza Kongo tokolobaka awa nde paikani loposo pembe abomelaka Baindo nde awa pesika tokosekwisela bongo Baindo kasi biso tokolobaka manaka yebolandaka yango sans tendance et sa parti pris tango yonso toze kotambola na Afrika tango yonso toze kotambola biso toze kotala ezaleli toze kotala lolenge kani bato baze ko vivre yango tango yonso tokolobaka manaka yeze ko bunda kozongisa conscience ya loposo moindo na nzoto ya Baindo tolongwaki kiwatomba to bongo Kinshasa mokolo mwamine to jeudi ya poso yeuti koleka tokomi na frontière ya Lufu vraiment eze pasi yango tokoyebisaka bino ata bayi politique ata bahomme spirituel ata soko bahomme de science lokola kaka maye batangi lokola kaka maye baze kosalela lelo eze maye loposo pembe atikawa elakisaka bango be égoïsme tokomaki na Lufu vendredi na 6h du matin kozila tango bafongo la frontière ba bureau fongo mapo mosala banda 7h 8h30 to alaki présent liboso ya ba bureau ya leta toze ko tambola soko na laisser passer collectif ba carte à vaccination contrôle et autorisation et ali et approuvé dans hôtel de ville autorisation de sortie yon faisait approuvé mais to bandi soko ba bandi biso complication wana angai complication e bandi ko banda soko 8h30 te aux alentours à 16h wana kolandela ndelo ye mondele ya tia na 1885 tokoki koloba wana mboka na biso na ino po toze kobunda kobima République démocratique ya Congo po tokota sika Angola na ekambeme ya lelo biso toze kotika mboka ya président Félix Tshisekedi toze kokota na mboka ya président Joao Lourenço complication yeto joué na frontière ko banda 8h30 te 16h na ebintina te to uti libanda te to uti mboka mosusu te
touti na République démocratique ya Congo tozali na ino na République démocratique ya Congo tozali ko bunda kokota nde Angola simba jongisa boyebi suka nango esuka ka ndenge nini ata mikande ze en ordre suka nango ko suka ka ndenge nini tokoti Angola Nangambo pe Angola tokuti na moi complication, c'est tout à fait normal. Soko epai na biso ba compliqué biso de 8h30 et 16h et que na Angola ba compliqué biso 1h ou 1h45 minutes. Toko s'en prendre na bangote. Mais pour nini to illustrer makambo yé. Et si Katouti, Tolobelaka, Royaume Congo. Royaume Congo, 9 pays. Mondelenda Kati, na posa yaye, po ya intore yaye. Tango Kaboli a joué Braza, pesina ba français. Adjoui Eteni Angola, pesina ba portugais, adjoui République démocratique ya Congo, oezalaki Congo, Rwanda, Urundi, oezalaki pekaka na ba Belge, sima ya mwa bantango, nde bakoya lisusu ko mokata yango ndambo RDC, tikali bongo ya ba Belge, akaboli Gabon, apesina ba français, ndambo. Cameroun bakaboli yango ndambo anglophone ndambo francophone ndenge kaka batia ndelo wana na Berlin bafandi bazeko kata ndelo etikali ndenge wana awa lelo na Angola esika to ali lelo ezalo ali angolais ojwa tango ya kofanda na République démocratique ya Congo lokola oko izonga wa nankota esusu lingala babengi olanga yango langa ngwelo bakanini ndeko yakana no bolimbisi yakana no okota nano na plateau na ngai mbote ndeko na ngai mbote bopandi sango toze koka expression moko awa na bandeko oyo babota mawa soko bakenda ba vivant mokena na ngambo neteni ya République démocratique ya Congo soko bazongi bakomi balanga yango toliki tuna langa wana elakisaka nini matono mi pour la personne loba langa ezaka lokola étranger langa po soki tomoyi kozwa mwa mokie na mikolo leka mopanzi to moyembi moko neteni ya Kinshasa oyo ayembasa ekolanga-langa kolanga beleko wana tellement ke auta wana eteni ya Zaire ayaka na eteni Angola beta miziki na ye soki banzembo ya Ezaïe kolanga-langa nde titre wana etikala donc so uti na eteni ya Zaire to Congo nde bakobengo langa ndenge lobakaka moto auti na RDC to RD Congo nde oza langa donc langa wana ba bloquer yango to ba capturer yango banda zaiko langa yango tirala na ba ndeko na biso neteni Angola soki olobara lingala to olobara no portugais me ba yebi oza mu Congo ba bi ko za langa yango etikala ka wana mutalobaka lingala azalanga sika ba kolomboka ba kobengaka bango banani oyo balobaka lingala to balobaka kaka portugais ba benga bango shungu siko shungu yango la kisineti nini bon shungu eza lokola mutu pena oyo ayebi pays mususu te ndenge biso toza boye ta mususu oloba no portugais kasi na mutu pena oyo ayebi pena bi alobaka mwa lingala to oza mu Congo kasi na mutu oyo pena abima na pays moko te azaka awa na Angola nde babengaka shungu donc aza mutu moko boye ayebi mboka mususu te donc yango wana pena ta mususu ebengamaka shungu donc shungu azaka ke oyo abima bamboka misusu te matondo na simbio nano mwa moke na simbio mwa minito mibale esika ngai na wutu na République démocratique ya Congo masanga nde mokili ya bilenge bondumba nde mokili ya bilenge
bon et pas na bino jeunesse ezeko vivre ndengeni. Bon n'était ni ko pena Angola jeunesse pena ezana boyebité pambate jeunesse pena ezalaka kimia soki toza na bunzambe kasi no kotala pena boye biso ba jeune pena tellement que mingi toza ba chrétien mingi baza ba musulman donc bunzambe pena ezate bunzambe ezate donc ba jeune baza sans contrôle bazo sala o elingi bango bazo sala o sentiment lolenge yoti na bango nde mingi ba beti libaku na religion africaine ba o baza na religion africaine nde ko comprendre pena ezaleli na bango eza malamu pambate na religion africaine tumeko ko étudier ngo donc eza na maemoko ko na bengo siku donc eza mibeko na ngo so pena landeli mibeko wana malamu ekuzungu so pena mutu pambate neteni oyo tokabwani pena neteni Angola tokabwani na ba o baza na siku ezali na bango za différent na ba o baza pe ba bunzambe ya bapaya ezali na bango za différent atako balobi ak église kasi otala bango na ba kermesse otala bango na ba ndenge moko boye le ba uteke église mais le la ambiance azo mettre dans ça o lingi bango donc il busoto partout donc différence venez à bongo Yamboto kabwana na biso osko koke passer ata mwanda mwa message ote na bandeko yango ya bino wa ya Angola soko ata okolobango na portugais ata mwa une minute bilenge oyebisa bango ko ambiance yango bomi moto moindo ezaleli ya mabe mondela kotisaki poto zala biloko te na avenir na biso. Muito obrigado. Nós aqui estamos no província do Sai, aqui no Mbanza Congo. Estamos aí no capital, aí no Luanda. Mas no momento estamos aqui porque temos uma delegação aí em Luanda, outra delegação no Congo Brazzaville, outra no Kinshasa. Sempre aqui para falar o nome da equipe Vita. E a forma nós africanos estamos a viver, a forma nós africanos estamos aí. Tem que saber, saímos aonde, estamos aí aonde. Aonde que nós saímos, vamos ver nosso pai, a nossa mãe, a nossa tia, não sei o quê. Epa, saímos mesmo bem mal, porque estávamos na religião cristianismo muçulmano. Mas no momento, uma religião africana, estamos aqui na África, nós todos estamos na religião africana, porque antigamente estava a ver religião africana tipo uma religião dos avós, religião africana tipo uma religião do mais velho. Afinal, a religião africana vem para dirigir, vem para trocar o nosso comportamento, porque o comportamento do outra religião é diferente ao comportamento a pessoa está no religião africano. Um conselho que eu vou dar, eu também sou do religião africano, vou dar um conselho a toda a gente que está a passar aqui, a toda a gente que está a seguir essa imagem. Porque onde tem religião africana, aqui em Mbanza Congo tem, lá no controle, lado do Top Gel, aí no Jibomba, atrás do Jibomba, tem uma religião africana, aí vamos. Um conselho, não foge distante, mas chega no sítio para ver o que está a passar aí. Um conselho, a pessoa nega de uma vez, não ouvir, sempre está a falar mal do outro, é mal, mas chega no sítio que está a manifestação, chega no sítio, a pessoa está lá, de falar sobre uma coisa, você vai entender o que está aí. Não foge a religião africana, a religião africana vem para nos ajudar a nosso comportamento, a nosso bem, porque nós todos, se já estamos na região africana, vamos viver bem. Lado da Angola, lado aí do Luanda, todo sítio, Palanca, Sapu, Bita, Petrangol, tem nosso sítio que tem religião africana, onde que está, chega de saber o que é religião africana. Religião africana é bem para nós todos. Muito obrigado. Matondo ndeko tokotika te kolobela maye ezali bomoi ya baindo loposo pembe tango ayaki ajoi 3000 congolais amemi bango na Portugal wana neleko ya Rwanzinga nkulu
3000 jeunes congolais akei kopesa bango basi ya ndumba 3000 jeunes portugaises bato bayebi spiritualité na principe ya mokili mobali azali mopesi mwasi azali moyambi ntango wana bakutaka société ya baindo société moko trop cultivée société moko trop spirituelle bakutaki baindo na kozala na bonzambe kati na makila baindo bakendeki kozwa libabe bakendeki kozwa bilakeli mabe bakendeki kozwa milimu elongo bani te yango bayaki nango na mabele ya Felika lelo mokili ezwi ndelo mosusu lelo Afrika ezwi ndelo mosusu pozala elenge ya ntina fozala moto ya milangwa pozala moto ya ntina fozala moto ya bondumba makambo bizaleli ezalaka nsoni epai ya bankoko babiso lelo ekomi yango ezali kosala makasi ya mokili okotambola na bamboka nyonso ya Afrika bilenge bakobandaka masanga tongo te esika bakokenda kolala ngai nalaki na République démocratique ya Congo naze pene na ekala moko wana nayebi te nasepeli lokola gouverneur ya sika ya Kiwatomba ya Kinshasa ajoi mwa mokano ete babare kofungwa masoko 16 heures pe kangamaka soko 23 heures totala na ino tango mosusu kopesa eloko ya malonga lelo ba anti-valeur lelo mayeze koboma baindo yango ekomi ba valeur yango ekomi ba valeur toza kokoba koloba na ba dirigeant politique ya Felika na bino bayeboyebi nkota oyo tozali kosalela émission tolandaki bamituna na bino basusu balobi ndeko Ndombele mpo nini tokosalaka émission na français te mpo majorité ya bato bayoka yango to basosola yango ingeta inspiration na ngai nde esalaka ngai na français te makambo yeyelaka ngai nalobeyaka na français te soko tokosala émission ya français alors tokozala limité na bargument mpo makambo ye milimo ntango yaka kopesa milimo ezali kosopa yango na nkota ye nga na maîtrisa milimo ezali kosopa yango na nkota ye bango bayebi mpe balobaka me naza kosala mosala ya bankoko na balangi ye bankoko na biso balobaki nkota yali française te yango ezali kosala mobulu na bino bayebo kokaka nkota ye bozwa yango bointerprete boloba nango na bandeko boloba yango na bandeko oyo bazali koyoka na ino nkota oyo te jwa tronçon lufu songololo tomoni bazali kosala yango ingeta matondo na gouvernement ya lelo me tolobi niveau ya mafia oyo ezali na bafrontiere ya bamboka ya Afrika non c'est pas possible c'est pas possible bamboka ya Afrika presque tozali kotambola partout lelo tozali koleka écriture chinoise cela explique que ba chinois babandi pe moke koya koluka lisusu kotia pe bango pe na tour na bango basala moyindo esclave loposo pe mbateki biso na Luanda ateki biso soko na Lobito baarabe pe na eteni na bango bateki biso na Zanzibar tura oyo toyebi te soko bachinois bakotekela biso wapi na République démocratique ya Congo tozali na institut mobimba ekosilisaka
et soko ekoformaka baye balingi batonga to baye bakotongaka IBTP lelo INBTP kuna bakosilisaka soko na travaux publics architecture soko na construction na biloko mosusu kuna metolobi na banzila oyo eze na yango pla soko ta mosusu banzila ya mai ya ebale baye basilisi na IBTP bakokoka te bongo banzila yeze pla tala révolution esalemaka maocha tunga loba yango. La révolution n'est pas un dîner de gala. Révolution c'est un dîner de gala. Et puis c'est ma facilement. Tant qu'on pose que ça la révolution, ça la on a pas moyen de bord. Mpo nini te soko bamboka na biso zena misolote. Yako bengi sabato mosusu ba yako motonga. Mais pour nini te ko utiliser ba jeune bilenge ye batangi na mboka. Bilenge ye basali mosala na mboka. Lelo ba ye bako silisa na IBTP. Kombo na bango kotonga ndako. Kombo na bango na ebite soko ko sala ba pot de fleurs. Bongo banzila. Banani nde sengi basala. Au nom du christianisme, na kombo ya Yesu ndemboka oyo ekufi. Na kombo ya Mahomet ndemboka oyo ezeko kufa. Na kombo ya Buddha ndemboka oyo ezeko kufa. Ndenge nini Afrika na mozindo na yango bakoki ko reconnaître ba prophète importé ndenge nini Afrika mobimba na monene nango ndenge zelelo bakoki ba reconnaître mokanda moko ya colonisation et esclavagisme Biblia et Coran mais tel alors bazé ko kokate ko reconnaître fumu kimbangu ya kimpa vita ya vita nkanga tozena ba martyr ba santo ebele ya bainde na élite intellectuelle oyo lelo batangi bango bazé ko reproduire inconscience ya loposo pembe o loposo pembe kumba mikanda yonso oyo tokotanga lelo ezena mokanda teze ko lakisa origine nature ya bainde mikanda yonso toze kotanga lelo ezena mokanda te oye kolakisa baindo vraie valeur na bango ezena mokanda moko te tokotanga lelo eze kolakisa baindo masolo na bango ya kozala mikanda yonso ebeti masolo ya libanda soko beteli biso masolo ya mboka na biso alors masolo wana eze devie yaki mpafite lenge mwasi ya mibutu kumi bale na mibale oyo bakomotumbi mpo ya bosembo ya bato na mwana na ye na mokongo wana tokotanga te wana batangisi yango bato te bakei kotangisa bato Jeanne d'Arc ko abunda po ya France epusi malamo baindo batanga Louis XIV epusi malamo baindo batanga soko Napoléon me baindo bakotanga te ya vitankanga baindo bakotanga te fumu kimbangu 30 ans na boloko mpo ya bolamu ya baindo 30 ans na boloko pona koluka lobiko ya baindo te wana bakotangisa ye te wana bato bayebi te bazepe na ntina bayeba te bato yo bakotangisa bayoyo baevra po ya Europe oyo baze kosala lolendo to lokumu ya mikili ya poto bango wana bakomi epai na biso nzambe oyo baye kotangisa wa abanda pe asuka epai ya loposo pembe miracle asala pe esuka na loposo pembe monene na ye grandeur na ye komonisama na ye ebanda pe esuka epai ya loposo pembe
epai na biso baindo eze koyebana te tobanda wapi tokosukela wapi lisolo na biso eze nini soko babeti lisolo ya moindo atambolaka bolumbu alataka nkasa soko bakobeta lisolo ya moindo azalaka sauvage aliaka misisa ya nzete soko bakimbiolongo soko bakita mata soko bauwiri ntiru bakirifuri yango wana moindo moindo azali na lisolo ya malamu te me babosani esika touti bango nde balobaka l'Afrique est le berceau de l'humanité bango nde balobaka l'Afrique est le berceau de l'humanité mpo mikwa ya kalakala emonamaka na mabele ya Afrika lelo baye soi-disant ya mayele ba mais politique c'est regrettable tel lozo komona un professeur des universités azeko koba kotangisa bana na ye na etelo Europe vieil continent soko Afrique est berceau de l'humanité pour mikwa ya kalakala ekutisa makawa mais Europe ko koma vieil continent lolenge kani te po ye pe ba komeli yango bongo po ye pe balingela ki ya lobela bongo papa na biso verkise kia mwanga na mateta aimbaka ayo na komitunaka nkisi ya bonkoko bango bandimaka te basantu ya baindo bango bandimaka te bikeko ya baindo bango bandimaka te basantu yonso mindele Yesu Kristo mondele ba Abraham ba Noé ba Jean-Baptiste bango yonso mindele mais soko diabulu batie moto moindo na mokila esika bayinisa yo kolinga kozala moindo oyo yonso ezema esali lokwa elakeli mabe balobi moindo mwana moko monaka soko bolumbu ya Noé balobi azalaka moindo ye wana sham balobi biso baindo touti epai na ye ntango tobandi kofungola mwa miso balobi te bino baindo bauta na Esau eske moindo ya Esau azalaka moindo ya sham azalaka te biloko wana nga nalingaka mpenza kozongela yango te kosimba biblia po yanga eze soko mokanda moko eze meme mal écrite. La Bible est un document mal écrit. Il y a plusieurs contradictions. Il y a limite, il y a ma pensée. Mais justement, il y a des gens qui ont pour les koyane songianzila to kanga bango na maibayaki na yango. Fumukimbango alakaki yambo ya kwatulendo koya longi akoya kotangisa bato molakisi nzila koya yango bomoni confusion koti makasi lelo na bangunza entre bangunza confusion yali toyebisaka bino seiya esala mpe bangunza na yango seiya asala mpe bangunza na ye po azwa bongo information ya bongunza information ya bongunza etumba ye eze physico spirituel etumba ye eze physico spirituel tango yonso balakisi nzila batelemaka ezalaka na mopepe moko eyaka po ebundisa message ya bosembo bato nyonso boyebi na eleko mpe ya mfumuki mbangu ntapadi alobaki na nyoka ekufa na nyoka ya bomoi okobanga nani nzoka tampadi alaki moto yamonaki masive ya mfumuki mbangu mpe esengelaki akomisa mai yamonaka toza kokoba ce jour na biso na mabele ya Mbanza Congo province d'Ozaï
tokozwa ntango ya kolakisa bino événement ndambo kaka lelo dans les après-midi nesongazila fumukusu kia muzana panda na ngola bazali na conférence et pas ikanya kosolola lisusu na ba délégation bautaki Wiji, Soyo, Kabinda, Luanda, Benguela, Ponini te bango moko bakolo mabele ya Mbanza Congo. Délégation bauti Bongo, République démocratique ya Congo. Mwanda, Mboma, Matadi, Songololo, Mbanzangungu, Lukala, Kimpese, Kisantu, Kasangulu, Kinshasa, Ponini te bandeko bauti Goma, Katanga na Lubumbashi bandeko bauti Kisangani bandeko bauti kuna pen Équateur tokei na ngambo ya Mfwa bandeko bauti Makelekele bandeko bauti Poto bandeko bauti plateau de 15 ans bandeko bauti tozea wa mike toyaki po ya kosepela tokokanisa lisusu 313 ans utaba komotumbaka ya Kimpavita 313 ans, utaba komotumbaki ya Kimpavita. Toze kokoba, le temps totambola lisusu moke, tokuta na lisusu na bandeko mibale to misato, tokabona na bango mwa masolo, mpo ya maetali, bola mupen tombwa ya mabele ya Ferika. Toze kokoba na bino, elongo na mabele ya Mbanza Congo, matondo. Donc mbimbi mabe yango balobi kulu mbimbi nkoko ya mabe mpo nini babengaki yango koko ya mabe ndako ye bakendeki kosolola bongo na roi tango balingi babanda kotonga yango balobi bato balekela lisusu nzila oyo te nde batongi yango butu bapotani kosala yango kasi tango esili balobi ndako oyo ebotama yango moko etikala pe mite etikala pe lisolo na mitu ya bato ndako oyo ebimaka euta likolo ekita lelo ezali kolobama ndenge wana lelo ça se transmet comme ça etikali bongo na mitu ya bato ezalaka na ndako moko na Mbanza Congo ebotama yango moko euta likolo ekita. Premier temple ya bakatolike en Afrique centrale. Cause ya kokufa ya mabele ya Mbanza Congo, cause ya kokufa ya baindo. Toko baluka yango bokomona liboso na yango na kati na yango ezali na batombe oyo batongi me bombi lisolo lelo tokolobela na ino batombe wana te. Histoire ya Kulumbimbi, histoire ya mabele ya Mbanza Congo. Squelette ni quoi ya temple ya yambo ya bakatolike en Afrique centrale. Tolobaka makambo ebele ze koloba malelo
ba proverbe bebele zeko ba malelo histoire bebele zeko beta malelo eze masolo ya lokuta me etikali na mitupe na babongo ya bato ndenge wana botala na ino eze na bamibange ebele eze na batata ebele bakoli lelo batata ya bana bakomi mibange me na mitu na bango etikala ndako oyo ebotama yango moko lelo eze na eloko moko tolobaka tokanisaka yango eze lingala ntango tolobaka mposo soko ngo balingala olobi mposo te eze lingala te me etikala na mitu ya bato etikala na mitu ya bato mposo yali pose mposo eyali pose mokolo ya pose bankokolo ko bametrizaka nkota yango malamu te balobi mokolo ya mposo balingaki balobaka mokolo ya pose mokolo ya kopema wana mondele lelo tozali koyoka bato bakolobaka lingala balobi bampulusu etikali mpe ezali kokomama ezali lokola etikali na mokanda ya baindo la mpulusu bampulusu te ezali la polise mpulusu ezali la polise ezali nkota na biso te baproverbe ebele baadage ebele bayi lopoto bakolobaka pas de nouvelle bonne nouvelle nani ayebi biso ndenge wana pas de nouvelle ekoki ezala bonne nouvelle te biso tozeya wana mabele ya mbanza Congo bandeko yonso batikaki mabota tango yonso bazali kosala elembo na nzela ya ebengeli bayeba ndenge nini bino kuna botikalaki bandeko mpe batikalaki bazali kosala elembo bayeba ndenge nini bino botambolaki ndenge nini bokomaki pas de nouvelles et panique mais po nini ndeko ya mesana kobenga sika ze kobenga te masolo ya baindo eze kozala falsifié du jour au lendemain lelo eteni oyo tango toyaki mbula eleki soko na 2017 bomonaki yango lolenge ezalelaki lelo loposo pembe aye lisusu awa lelo loposo pembe aye lisusu awa fongola na yango ekomi na maboko na bango loposo pembe awa badeklare mbanza Congo patrimoine mondial patrimoine international bato yonso bakouta bipai na bipai bakoya kosala oyo balingi na mopanzi kuna soko tokokoma bokomona bazwaki ntango ya kosala bafouille archéologique balobi awa na se ya mabele ya mbanza Congo ezali na ville mobimba bato bavivaka kala mpo bakuti bisalelo yaki na mokili mobimba oyo esalemaki ezalaki awa na se ekundama bato bavivaka awa meske baintellectuele ya Afrika elite intellectuelle ya baindo baze mpe kosinterese koya mbanza Congo mpo baluka koyeba mayema ze koleka to loposo pembe fo amata baavion loposo pembe fo atika bamboka amata bamasuwa ayawa kotia misolo nzoka nde soko elite intellectuelle na biso bazala mayele bango balingaki babalisa mayele poso pembe akomi na mikanda na ba recherche na koluka na kotambusa makanisi balobi biso zangaka bilamba biso zaka bolumbu me bango moko balobi pharaon azalaki komela mai na coupe en or bango moko balobi baindo bazalaka bolumbu mais Moïse né grandi en Égypte mais tant que pas beau père na Jétro na Madiane selon na mokanda na bango balobi Moïse ôte tes sandales car ce lieu est très saint bango nde bakomi na mokanda na bango Moïse ôte tes sandales car ce lieu est très saint ba sandales wana Moïse balobaki alongola na makola twaki wapi po ya botami pakoli na Égypte bato yo bayebaki kosala sandales bato ye bayebaki kotonga pyramide bato ye bayebaki kosala peinture bato ye bayebaki kosala ba coupe en or bato wana bazalaki bolumbu vraiment te komami eze kotangema telelo elite intellectuelle na biso bazali kogobe bango bakodefaka kaka oyo mondela alobi bango badefi balingi bareproduire yango koleka bato yonso français oyo loposo pembe atangisi bango balingi baloba français koleka ba français
yango basé même na difficulté même ba politique ya Afrique basé ko kokate ko vrai to ko sala quelque chose pour ya bamboka ya bango botala tokolikia awa bomoni président pa utaki ko zalawa atika ki Rwanda yaki président ya Angola Joao Lourenço bomoni kombo zewana mais curieusement fongola nde toze ko loba fongola nde komi na maboko ya loposo pembe donc soko bato bayeyi awa ndenge biso touti République démocratique ya Congo to yeyi boye soko tolingi totala awa na kati bakozilisa biso bakozilisa biso sika bokomona moto moko azali koya awa na motuka na ye loposo pembe afongoli mais est-ce que pe bato bafandi na mbanza Congo bayebaka lisolo malamu ya esika oyo est-ce que maman moko kokoya kobetela biso ata lisolo ya esika oyo te vraiment ata na minute moko oyo ayebi ata lisolo soko akoki ayaba matondo wana tolingaki to faire intervenir ndeko moko ya eteni oyo mais bozali komona pe histoire yango ezali kaka mwa mikakatano bazali kobeta yango neti na bezitation mpo bango pe donc bayindo yonso bisika bajwami na bamboka ya bango bayebi te masolo ya mboka ya bango batangi te na bakelasi mayemaleka na bamboka ya bango awa na Angola esimbi masolo mbala esusu tozalaki pe lelo tokokoma kuna esika kani roi akunda mama na ye bomoi est-ce que bango moko bayindo bakobatelaka esika yango tokozala ya kofanda tokozwa ntango ya kofanda mpo tolobi toyeyi kozongisa conscience ya bayindo na nzoto ya bayindo masolo yebetama na bosembo nango baloba te ndako ye ekitaki te bakatolike nde premier temple ya Afrique centrale ya bakatolike etikali lelo skelete mais ezali kodate kulumbimbe ezali kodate tozali kokoka kotambola tokozwa ntango ya kobete na bino masolo nzete ya sanda wenda pu na bambula yoko boyokaka ntango bazali kosala na ino nzela iye Portugal ingaka kata nzete oyo me ntango batiaka mbeli na nzete oyo etangisa makila
na bayaka mbanza Congo na bileko bileki na ba 95 96 bakutaka nzete oyo Portugal bambaka yango na sima po ekanga bongo makila etangisa makila loko accident. Nzete oyo ezeko daté au moins 4 siècles et demi. Mais pas si bango moko bandeko ya kati balobi tel lelo na ino baloni yango esika mosusu te pe na ino bakuti yango esika mosusu te. Nzete yebozaki koyokeze na forme ya moto papa na mama na mwana na mokongo. Nzete oyo nzete ya nsanda we na nku soko ezalaki makambo oyo soko ezalaki makamushi oyo ezala epai ya loposo pembe wana ezelie ya tourisme oyo kokotisa mbongo na mboka meloko eze nango kaka epai ya baindo bazali kotala na bango bamela masanga batondisa bikala batondisa bahotele bondumba bayebi te maye ya ntina nani esi adwa ntango ezala badirigeant politique ezala bahome de science bafanda basala étude ya nzete oyo lobi to nsima ya lobi soko nzete oyo po ekofinir par ekokufa eza éternel te lobi to nsima ya lobi soko nzete oyo ekufi sur le plan spirituel bato baretenir nini sur le plan scientifique bascientiste na biso bato mayele na biso baretenir nini sur le plan spirituel elobi nini mpo nini ezalaki na forme ya mwasi na mobali na mwana na mokongo mpo nini eze esika mosusu te na Afrika tozali kokoba kotambola komona mwa basite moke moke masolo ye tokobeta yango lisusu ntango tokozwa na esongi ya nzina fumukusu ke muzala mpanda na ngola na plateau tokotuna bango mpo nini nzete wana ezalaka ya forme ya moto na mwana na mokongo mpo nini nzete yango etangisaka makila mpe nzete oyo ezalaki thermometre ya Afrika soko akitisi nkasa ebele elakisi nkufa eze na mboka nzete oyo euti kozala thermometre ya mboka lokola République démocratique ya Congo. Matondo mingi tozali kotambola na mabele ya mbanza Congo tokolakisa bino maye ya ntina eze koleka na mabele ya mbanza Congo. Na musée masolo ya barua yebalekaki awa na mabele ya ngola bisalelo mpe basalelaki kala eza na kati mais chose bizarre bandise ya biso eza bandise pauvre botala kaka monene ya ndako yango musée botala monene donc c'est regrettable. Matondo tango bankumu bazali kokoba nano kosala ya bango mosala biso mpe tozali kokoba tourne na biso awa na mabele ya mbanza awa tozali kokoba kotambola mabele yango ya mbanza Congo toutaki na museo sika tozali kopusana komata te epai ya mama Paul Sikarwa apundaka mama na ye mobimba mais eza na eloko moko interpele ngai moke ntango nazali kotambola mabele yango
ya mbanza Congo bisika yonso touti ba militaire bazé koleka ba agent sécurité bazé koleka ba policier bazé koleka bato yonso bazé koleka moto azé ko inquiéter mutualité bazé paniquer te na caméra o te caméra sa te tozé ko sala image moto aleki soldat militaire policier apesi bino mbote ayebi biso te bango bameseni na portugais bazé ko kanga koloba nkota yanga nalakisi ke naze mopaya moto alobi te moto atungisi te kasi soki ayaki na mboka na nga na république démocratique ya Congo impossible impossible na moto akoki atuna o mikanda te akoya kotuna o mikanda na moto akoki alukela yo likambo te akoya kolukela yo likambo moto kamera wana ata telefone moto aze kosala selfie epai na lokoso moyibi mpe eleki na ino na mboka wana Angola leki biso mais eze kaka Afrika te mais constant na ngai nasali uta na bandi kotambola na kamera na ngai naze kolekole mbeseke malembe mosala eze kosala moto aze koinquiete biso te moto aze konganga te moto aze koloba te moto atuni biso mokanda aze te moto asengi mpe kaniaka aze te kozonga na nzela wana ezali parmi babisika bazalaki kofuye esika bamonaki mpe bakonstataki ko mokili mobimba bato bavivaki fouille archéologique esalemaki awa bazali kokontinue koya kosala bafouille epai ya loposo pembe bazali kokoba koya kosala bafouille mais badirigeant africain bon mais politique, bon mais des sciences, bon mais religieux, qui dit babalali pongi, mpo ya bango lola, mpo ya bango bon moibwa seko paradis. Tango bato mosusu bazeko sala makasi, mpo ya ko développer mokili na bango, mpo ya ko tambola bongo kita ya mboka ya bango. Baindo kidiba. Balali pongi, prier sans cesse mbonda kobeta tongo milipe poko, bive sans cesse nkuiti tango yoso. Bamboka mosusu bazé koya kokoba ko exploiter mabele na ye. Vraiment c'est regrettable. Awa tokusani na gouvernement. Le tonto comme pas ya nesomya njila, le tonto ngesika peto fanda to sala mwa manaka. Tozo ko tambola kaka na mboka ngo ya bato esika ba loger bandeko. To tala bango to pesa bango ta mwamba mbote. Mais to koba pe ko socialisa bato bo tala kape ndenge ba comportement. Moindo baboma makasi po yonde mosikoli ya Afrika. Congolais babomi yo makasi po yonde mosikoli ya Afrika. Makambo mingi oyo na bamboka mosusu ezena mwa accent pa ya congolais ya kokufa totalement. Baibaki soko babomi moindo babomi ya Afrika. Yango babanga kape ko sekwa ya moindo eze ko sekwa ya Afrika. Toze kokoba etamboleli na biso mosala toze kokoba. Tango tobaki toze kotambola po ya kotala pe esika yonso bakaboli ba délégation boli bakuto kutani pe na bangunza na biso mibale ngunza ntimba pe ngunza to ya maimona to ebite soko bozata na mwa liloba awa na mabele ya mbanza Congo sima ya koyako sepela bongo 313 ans ya bokanisi yaki mpavita ngunza ntimba to bandi na bino ata na minute moko matondo mingi ndeko bokanisango ya solo biso bangonja kumukimbangu tuyaki ana mbanza Congo kolandela bongo tokalisa mibu 313 utawana yaki pavita ba dokumbaki awa na mabele oyo de bongo lokola biso toye bongo kosekusa mai oyo bongo okufaki awa na mbanza Congo leki na biso bangonza elongona na nsongi ya nzela toyaki na tina bongo ya kolamusa lisusu mai oyo bayindo bazali konyokomela kino lelo oyo de bongo bandeko bayindo esenge boyi baete mabele oyo ya mbanza Congo tozwaki awa makasi mpona biso bayindo esengeli biso bayindo
tozongaka makasi ya kokoma kati na oyo esika pamba te biso bayindo tokufela na mabele oyo ntango bozokoyoka nkulumbimbi o no tozokende kofungola nkulumbimbi o tozozongisa bo nkulumbimbi nde esengeli toyeba explication mpenza ya bozindo ya nkulumbimbi nini ebombama kuna mai nini bazali na kati ya nkulumbimbi do na nkulumbimbi esika oyo bakoko na biso yambo lokoso pembe aya na mabele oyo bakoko na biso bakendaki bokotonga bazali kokende kotonga boyokani to mpe alliance na mpungu tulendo nde bongo mundele ntango aye lokola asalaki etide azwi barenseignement nyonso ayebaki ete bayindo esika bazalaki kokotongela boyokani na tata akeli likolo na se ezalaki esika wana ya nkulumbimbi oyo bazobenga lelo nde bango baye ntango oyo bakosi ya biso mokonzi nzinga nkuu nde sikoyo bakei bazipi to mpe bakundi mai oyo bakoko na biso bazali kosala na eteni wana to mpe ezalaki mpe na bikinda bakonzi bazalaki kokokunda na eteni wana nde bongo mindele baye bakundi histoire oyo ya biso oyo bakoko na biso bazwi sikoyo lingomba na bango première église oyo basali na afriki mobimba oyo ebomi bayindo banso ya mokili mobimba nde esika wana nkulumbimbi alors sikoyo lokola baye banso baleki mpona kobikisa bayindo histoire wana na bozindo bapesaki yango te nde bongo ne nsongi ya nzela lelo tata mokeli balongo mpe bakoko batalisi bango fungola bapesi bango fungola ya libération ya bayindo nde bongo bayebisi bango ete tina oyo bayindo bazali konyokamela ezali po ete na mbanza kongo nde esika maemanso makufelaki nde bongo esengeli nsongi ya nzela elongo na bangunza baye oyo baponama baye oyo tata mokeli atia bilembo bakita lisusu awa na mbanza kongo na tina bongo ya kosekwisa maemanso oyo lokoso pembe asipa awa nde tina oyo toye lisusu nsima ya bokanisi bongo mibu kama misato na zomi na misato uta wana yaki mpavita bamotumbaka na moto nde tina biso bangunza toye po sikoyo tosekwisa mai oyo lokoso pembe abomba nde bongo ntango tozozonga na kongo esika wapi bokonzi ya bayindo ekendeki ntango elongi wana mbanza kongo epai wapi mfumuki mbangu atelemelaki nde bongo po tokoba siko etumba yango na vitesi mosusu nde bongo bandeko oyo bazolanda biso na mokili mobimba bayindo oyo bazolanda biso na mokili mobimba boyeba ete ntango ekoki ntango na biso bayindo ese ekoki toza suku baya lisusu ya kozala suku biba te toza baya distraction lisusu te totelema biso panso toyeba etumba oyo na nsongi ya nzela bazobunda elongo na bangunzi ya mpomoki mbango nde bongo panso ozozala nsima ya nsongi ya nzela po ete tokoba etumba oyo tikino bayindo panso bakokeka matondo matondo ngunza mpe bamwani matondo mingi bandeko balandi matondo mingi bakokwandisango lokola opesi biso maloba biso toza na émotion yambo ya kokoma na mabele ya mbanza kongo kolandela bongo lisolo ya mai oyo ezalaki awa na mabele oyo mindele basalaki eza mpasi na motema komona esika epai wapi batumbela yaki babita epai wapi bomoi na biso bayindo ekufelaki epai wapi bokonzi ya boyindo babomelaki yango esali ete kolandela na eleko oyo na esongi ya nzila fumukusu kia mozala mpana na ngola na mosala monene to mokumba monene oyo tata mokeli bapesi bango na ntina ya kosangisa libota nyonso ya bayindo lokola ezali mobimba ya bomoi na biso nde evandi awa na mbanza kongo esengelaki biso bangunza elongo na bandeko ebele toye ebele na ntina ya kokoma na esika yango po ete biso bayindo tozongisa tolamusa lisusu lisolo soki tolobi lisolo pamba te tolobi yango na lingala me ezali histoire ya mai oyo malekaki po ete biso banso bayetoye na eleko oyo na etumba oyo tozali kobunda tozali bongo bato to milimo oyo pe ezalaki na kati ya mabele yango po ete tokoka koya likozwa lisusu energie ya sika oyo ekosala ete tokoka kobunda etumba na lolenge oyo bayaki mpavita babundelaki bayavita nkanga babundelaki balongo nyonso mpe bakoko na biso nyonso oyo bazalaki awa na mabele oyo babundelaki yango wana ezali kolingisa ete biso baye oyo toye na eleko ya nesongi ya nzila tokoma na mabele oyo po ete tozwa baenergie ya sika
pe lisusu bandeko na biso baindo esika bozali boyeba ete ntango esi ekoki esengeli biso baindo tolamusa makanisi na biso po ete tata mokeli balongo mpe bakoko na nzela ya mfumuki mbangu na eleko oyo tozali ya nesongi ya nzela esengeli moko na moko amiyeba ete tokomi na ntango oyo biso esengeli bonsomi na biso ekoka komonana tokotikala lisusu baumbu te kasi soki tokozalaka baumbu ezali nde koreve ya bino bandeko na biso baindo esika bozali po ete bozali kotina lelo bozali na confiance ya lokoso pembe ya kobanga bango na nyonso oyo bango bazali na yango nzoka bokasi na biso ezali tobunda etumba elongo po ete tokoka kolonga toza na mingi ya koyebisa bino kasi bandeko likambo nyonso ezalaka na ntango na yango ntango ezali ntango biso mpe tozali na nzela tozali kokende bango mpe bazali na mosala bazali kosala nde na bongo tomonaki mpo na malasi matondo matondo interpreta mama mbona tumunya mwishali mimi makaza balocataire na sepeli na bango mwasale mbona mama yo ka lingala mama lingala ngande asipa yenda libani traduce na a pessoa quando recebe a visita na sua porta de casa, você tem que conversar com esta pessoa. Eu também, como sou filha do Kimbangu, recebi os meus irmãos. Mama Lobibo, ntango yambi bato ozana bango esika moko esengeli kosololana na bango malamu soki eloko ya ezali esengopesa yango na bomoi wana ayokopesa biso na mokili wana lokola mpe amoni susu toza bana ya fumukimango oyo epeso aza mwana fumukimango yango muito obrigado.